toujours vivre le bien tu fils bilile le kamalo bana ebele tu veux toujours un enfant. balandi ya DMTV mbote nabino esengoza ya biso ya koyeba ke bozali ebele bozali kolanda abiso na ngonga oyo boyebi ke actualité ezali toujours dominée par maladie oyo ya coronavirus oyo ezali ko attaquer monde entier et République démocratique du Congo ezali épargné par rapport ya maladie oyo prévention ezali remède efficace contre maladie wana parce que jusqu'à ce jour kisi ezwamina noté pona kokoka ko à maladie on est na biso to continuer ko respecter ba mesures barrières pour être to ko ça la barrage na pandémie wana ya coronavirus. Alors actualité zali pe le sous boyebi l'évêque Pascal Mukuna ou zali vraiment en actualité pour deux raisons. Il y a liboso ezali que a porté plainte contre l'ancien chef de l'État Joseph Kabila mais a mibale ezali pe que yemoko pa zali embourbé na affaire mususu pardon il y a sextape où ils allaient comme appel judiciaire en effet si oyo azali présumé que la moi sur azala qui na vidéo wana anaye oyo mukuna d'ailleurs azala ko continuer ko nier d'ailleurs a passé de la parole à l'acte accueilli ko déposer plainte contre Pascal Mukuna et ba chef d'accusation na ye ezali viol rétention illicite de documents et menace de mort donc azali ko funda Mukuna pour trois motifs en tout cas à viola qui est pe menace de mort pe sous rétention illicite ya ba documents zali mikanda ya lopango yo mobali na ye atika ki mwasi yango kombo ici yebani ya poète azalaki mwasi ya moko ya ba collaborateur ya yemoko na kati ya église ACK kombo na ye zali Mami Ti Ebola alors ye zali ko reprocher exactement nini na évêque Mukuna azali ko reprocher effectivement ndenge tolobi ko kanga ba document ya lopango mobali na atikaki parce que mobali na ki ko kufa expliquer en tout cas lobi que tant mobali na saki na bomoi a sombaki quelques biens parce que azalaki moto moko un homme d'affaires dont lopango moko ezali situé na commune ya Bandal na avenue Bindi numéro 7385 après liwana ye monsieur Mukuna a saroja ki pouvoir ya ko partager ba bien ya mobali na ye to éviter soki pouvoir wana zwaki yango wapi pour ta ko partager ba bien wana na famille ya collaborateur na ye et donc ye tango kaboli ba bien wana tenaki compte ya ba droit ya ye veuve te oyo ezali pe garantie na mibeko selon la dame puisque na moto wana babotaki mwana mineur et donc ye certainement azalaki ko représenter peut-être mwana na ye voilà et donc lokola ye agardaki certificat d'enregistrement ya moko ya ba parcelle Mami Chibola Mufuta a sengaki na ye akoka kopesa ye document wana mais à chaque fois évêque azalaki kobo ya pe exigeaki na ye bakoka ko passer na ba relation sexuelle avant koka kopesa ye ba document malheureusement malgré que ye a remplissé qui part na ye il a marché ce dernier a refusé à restituer ye ba document yango et a continué qui toujours peut ko menacer peut continuer ka ko passer ba relation na ye ende tinandenge aki ko piéger peut ko filmer na histoire certainement nandenge pe bobi yango alors a déplorer pe ba mbala suko basala ki kazai ko bimisela ye pistolet donc arme à feu to sai ko kama bisonyo surtout que pasteur atambola kana arme pour te dire que ye azako batela manaba ange ya lola mais ye azali ko tambola na mundu ki d'abord est-ce qu'azali na permis de port d'armes mundu ki wana zui yango wapi soki ba allégation ya madame Mami Chibola ezali fondée je pense que c'est à la justice de pouvoir ko tia lumière quand une situation on a lokola pe
pe ya porter plainte. Nous pensons que justice ekoyeba na ko sala ba enquête pe total ti wapi ekomema biso. Donc voilà un peu est-ce que vous allez histoire ya arroseur arrosete nde tozali komituna. Est-ce que plainte oyo ya Mami Chibola est-ce que eyete pona koluka ko faire taire mukuna na ndenge pas zali ko menacer ancien chef de l'État Joseph Kabila mingi balobaki yango en tout cas bao bazali ba soutien na ye balobaki ke Mami Chibola ye ko bima kaka po ye mukuna zali ko tel mais la Joseph Kabila par rapport ya plainte sali contre violation à droits humains mais ba détracteur na ye pe bazali kolobaki il n'en est rien ezali ke ye a mesende ko sala ba makambo ya bongo wana ezali affaire moko tout à fait personnel et privé au etali nango FCC T. Donc voilà. Mais une chose est vraie. Et c'est puisque la victime est identifiée, à PCP, par référence, surtout, et c'est quand même que Nabakondiambo Kabako Kakolandela, parce que s'il est effectivement établi qu'Azali veuve et qu'Azali peine à moine, il y a mineur et qui a entré en possession à droit n'a été, je pense qu'il est tout à fait normal que justice a interpellé Mukuna Atu Nayepe en qualité de qui il y a Zali ko garder ba document et pourquoi cette dame qui doit être en possession il y a babiloko ezako revenir na ye ou bien na mwana na ye pourquoi est-ce qu'azana ngote du fait que yonde mutusala qui partage ya ba bien oyo wana est-ce que ozali na testament au mobali wana tikaki ce sont des questions au justice a koyeba na ko poser pe akoka na kozwa biano oyo esengeli mais c'est dommage ko koma na makambo la ti na justice webi ke ba vidéo wana otomona qui esali vraiment soni mingi par rapport na mosel na nzambe oyo azali ko représenter je rappelle qu'azali mokonzi monene ya ba église assez quand vous allez disséminer partout dans la République démocratique du Congo même à l'étranger c'est vraiment triste d'en arriver à ce niveau et une autre question tout ça comme tout pourquoi il y a sali rétention il y a ba document wana alors même que situation comme à niveau commis pourquoi à libérer pe ba document naté à se décharger dans les cambo wana qui visible mais concerné est-ce qu'il y a joti kalaka na position na koloba que ezali lokota alors que certaines personnes bazolo ba que vidéo wana ezali authentique nde tozomona ngo même si yé azali ko continuer ko wanga en tout cas lokola affaire est commis à niveau de la justice et que madame wana a porté plainte pas ya procureur général près à cour d'appel ya Kinshasa et sengeli na justice et ko ka ko enquêter pe lo ba droit justice c'est que le droit et bape ko faire revenir moto yazali na ba droit ou yazali bafoué bazongi ça epé na ba droit na c'est tout ce que nous pouvons dire en tout cas nous avons deux affaires yazali distinctes yazali dissociées yazali plainte au yemo qu'on a déposé contre ancien chef de l'état yazali pe sous plainte mususu yemo kopé ba déposer les donc za ba fait tomoko yo toye ba kotalango lobito e bandeni ekosuka donc vous le savez nul ne peut être au-dessus de la loi. Donc mi beko esengele zala likolo ya moto nyonso tout bison surtout esengele ke to koka kotosa mi beko pe to tambola bo elingi mi beko voilà mais ce sont quand même des chefs d'accusation assez graves contre un homme de Dieu et j'espère que la dame en question oyo a osé ko porter affaire wana tina justice a suffisamment de preuves pour na ko étayer accusation na y porter plainte pour viol c'est grave. Rétention illicite de documents, c'est aussi grave, surtout que ça, bah, documents à mapango, ils allaient bien yabato, bien appartenant à autrui. Et pire encore, menace de mort. Donc vraiment, boto la mutubomo inaï, ça c'est très grave. Et donc, accusation nous allait grave, ils apporter contre un homme de Dieu. Nous nous posons la question, ce qui est allé vraiment vrai, accusation nous soto wana. Mais comme disent les Britanniques, toujours bisoto adopté, ils allaient wait and see, total lobby ndengini ni kozala. En tout cas, justice n'a biso na matière justice n'a biso ezali. Bako osala musala ndenge sengi. L'état des droits c'est aussi ça. Celui Vital Kamerhe azali na prison. Vital Kamerhe, directeur de cabinet du chef de l'État, justiciable et en prison. Ça fait un mois aujourd'hui, jour pour jour. À plus forte raison, Pascal Mukuna. À plus forte raison, Mami Chibola. Parce qu'il est aussi tout aussi possible que Mami Chibola paie à Kosa. Donc, voilà justice nde ekoyeba. Parce que Mukuna, en ce moment, Zali présumé innocent. En même temps, Zali peut présumer coupable. Et c'est l'affaire d'un verre à moitié plein et à moitié vide. Voilà, Tokomi Nasuka. Il y a moi, les solo, Tonga, Tobet, la bino, moi, à vite fait par rapport à l'affaire Oyo. Tozomi, tout Nasu
so ezali solo ya arroseur arrosé te. Pourquoi kaka makambo payer ko bima kaka na tango yepé déjà za ko préparer introduction à plainte na contre Kabila sont si des questions oyo ba observateur pe mingi bazali ko mituna yango na bazomona ka moi main noire moko po biso mingi to mona ka loboka mwindo loboka pembe te mais il y a une main noire, il y a une main noire. Donc peut-être tout est possible. En tout cas, aucune hypothèse ne peut être exclue à ce stade, mais est-il que tout le capito yeba soki maman mami Chibolaza kolobeza pe vrai, mais c'est aussi grave, c'est extrêmement grave. Donc justice c'est ça kaka makamu na yango pour que chaque personne a koka ko entrer na droit na ye. Voilà to comme na suka je rappelle que vous avez kolanda DMTV ce qui bo sepeli na moi analyse oyo bo tikeli biso moi like ko sala bien bo aimer et puis moi commentaire pourquoi pas abonnez-vous bo cliquez pe na cloche vous juste à côté ou alors vous avez notification sur ma prochaine vidéo te remettre en ligne et n'oubliez pas coronavirus ces alliés réel to ba komi batela en appliquant des mesures barrières au basenga qui nabiso pour être prévention de leki nyonso tout merci beaucoup tokutani mbala sima au revoir.